okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekaleka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa wazali na makolo mine alandaka zela se moko oza pata na soni te otelemi tala vandi lisusu mama ye nga nayebi baangelu bazalaka na likolo mpo na kokumisaka nzambe mpo na kosanzolaka ye bongo yo mama mosantu ye nde akomi nzambe na yo nde angelu oyekobala papa ata yo mpe bandeko toloba epai tozonga epai mwasi makambo aboye papa oloba te eloko moko te mama yo mpe kotana no kuta vandi awa ozoke oyo mama leki moya toke ni pule zali kolo tozo biloko tozonga te mama o okilo azali moto donc soko yebisi likambo oyo ekoti awa ebimi awa azokoreagir te nga na mo likambo na kobene su te problème nenga lika na porte ye na bwaka libanda eza ndako na omokoti bokoki ye mama ekobukelanga mwana te bandeko kol patex oyo oni mare na biso aza kilo makoko tika aza kilo mama po mwana ngo malamu milimo ya mbindo etondi ye na kati wana epuis nazokama makoko mosantu balobaka soki moto si akufi batali baevre ni balobiki aza mosantu ayeki azalaki mosantu mais oyo de son vivant déjà amitié na mosantu mbala mibale mais sikoyo soki akufi wana komi nzambe to akomi nani imo kaka moto ayebi yango ya ndenge zela tokoya masasi lokola boyi kokende botika ye kala mais lokola vandi awa aza na charge ya moto moko te aza mpe na compte ya moto moko te ezala malade ezala nini ezaka na charge na ye moko mama eya buto ya moi etali kaka yo mais nakosala tona chauffeur yo kokende okofana mpe ndako yango libala ngo lokoyo ezalaki biso mpe lokola tozokende mama ye patex wana ekangami yo elembe okende tokezwa biloko akolo ndako yo nga na kochauffe yo na retour okozwa chauffement basani wana tokenda tala le soi-disant mama mosantu bala mibale groupe ezalaki esekei so ozoyoka soni mpo na bango swa biloko na yo bima malembe naboyi kosala scandale awa naboyi mpe bata quartier babeke toza matata nga na yo kende malembe ntina kodialoge na yo eza lisusu te place oyo eza su awa te bima kende oza kotingama mpo place owutaki so ovanda mobili ya boye te yango nokanga mpo na yango eza su ya yo te ozoningisa su makolo fiere kokutana bafamille bato mpona kondispose bato bacamarade bayininga famille bayininga mpo na yo alors naza kohéberge que le bon Dieu me pardonne si otanga koloba mabe mais en tout cas ndenge ozali wana nali komona yo te bima kende place no ezawa te Chérie, dans les mingi thème, mais c'est fantastique, c'est bien préparé. En tout cas, félicitations. Chérie, dans les art culinaire à moto.
ngape nakendeki na ngai kona kota ikuna na bandi obungisa biloko na ngai nakende kaka amoni moyen mosusu navanda lisusu eza te. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci. Chérie, non, okende. kasi te bon yo ondimi vraiment baridiculize nga ntina modele oyo wana kofinga ya modele oyo ya solo wana. Chérie, yaka na yaka na. Chérie, yaka yo ozali mama na ngai yaka. Yaka wa. Kena nga ngofanda kaka chérie. Mais nakolanda yo parce que bolingo ezali hein. Olobi olingo kende. Nasala nga navandi awa nasali yo mabe moko te eloko moko te ekomi kaka oyo aya afinga oyo aya afinga ya solo vraiment zemi oyo yanga mpenza ya lokuta likambo te napesi bango nyonso. Chérie yo ozali malamu na bango kaka. Chérie écoute ngai na bango kaka nzambe wa mokubi oyo biso tosambela na bango. Chérie likambo te yo ozali mopanzi na ngai ozali chérie na nazokoloka mama na ngai chérie okende mpe na yo mais soki okei na olambela ngo so basosa kitoko boye supa kitoko oyo matinga poa hein chérie. Ah chérie nous avons dans ce soigné et c'est quand même important pour la bonne de la yo. Je reconnais ma faute d'ailleurs chérie na autorisé yo aussi n'importe quelle amende et c'est la bijou et c'est la main je suis d'accord complètement d'accord. Ok chérie moi je suis capable d'utiliser toutes les 26 lettres de l'alphabet français pour former des mots et des phrases on a vu bon derrière moi c'est n'angaïti hein chérie aucun été chérie. D'ailleurs pour nous effacer image wana il faut tout ça l'accrocher dans ma tête il y a une semaine tu vas dans la place là qui wana hein pour nous poser là bas passer à lipatikana miso topondela nzambe wa mukubitata yo mutotindi mama lipati awa yo moko lobaki na ngai lobi ntango azalaki awa te nasilisa makambo nyonso te mpo korevelenga makambo na butu na yango nzambe natosaki mpe nazelaki lolaka na yo kasi olobaki ete lelo soki akomi okosala barevelation na miso na ye moko na yango nzambe nasengi na yo ete okita mpenza mobimba na yo oyo pa mama mosantu bala misatu oyo azangi ata lisumu na kati ya mokili oyo po ete aleba makambo nyonso ezali na mama lipati oyo etikali na ye tata tika ete motema ya mama lipati ezala dispose mpona koyamba liloba na yo. Allo kilikiti Pia sida allo mobali mususu allo Pia kilikiti biloko oyo eza na ndako Pia kilikiti. Oui, merci nzambe wa mukubi, merci nzambe tata mukubi, nzambe yolingi mama mosantu mingi révélation nyonso sili kosala na koyebisa na mama lipati na yebite ya kosala discussion te pamba te yo zali nzambe ya discussion te. Merci nzambe wa mukubi. Mama lipati yo oyaki opai na ngai mpona makambo ya kobota kasi nzambe wa mukubi asili koloba ete
kobota na yo okobota na mobali oyo za na ete okobota na mobali mosusu ngai ni mobali na ngai mama Lipati na nzambe wa mukubi tembe ezalaka te discussion ezalaka te pamba te nzambe aza komona bisika nyonso soki nzambe wa mukubi aza kokabola yo na mobali na yo pamba te mobali na yo asili kozwa sida po bitambola atambolelekeli ye mingi aza kokeye na basi ya ndenge na ndenge na yango nzambe wa mukubi asili kopamela ye te mobali na ngai aza na sida te mobali na ngai azala nikali te mama Lipati nzambe asongeli lisusu ete kotia tembe te pamba te ye moto aza komona makambo nyonso asili komona kobanga oyo oza nango na motema kasi yo sida ekosala yo eloko moko te pamba te nzambe wa mukubi akokitisela yo grâce na ye soki makila na yo esilaki kobeba makila na yo ekobunga mpasi ekozala te mpo na bana na ye epai ya bana na ye sida ezali te maladi nyonso ezali te kobanga te ngai andimi wana te mobali na ngai aza kani ngai andimi makambo ozoba mama Lipati kitisa motema na yo oyebi ete nzambe wa mukubi azali nzambe oyo amonaka bisika nyonso nzambe wa mukubi asili koloba ete ayebi motema na yo mobimba esika yango ezali kobanga soki moke te eloko atindi yo lisusu yebaka ke yo ozali zairoise awa na mokili na biso na mboka na biso tozali soki mwasi amiki kokufela mobali babotolaka biloko nyonso kasi mobali na yo asi akomi mowei moto akokufa mikolo oyo na yango mama Lipati nzambe wa mukubi akopesa yo mibeko oyo okolanda mpo na biloko oyo eza na kati ya ndako ya mobali na yo mama Lipati nzambe asili koloba ete lelo tolobi okende kozwa biloko nyonso ya valeur oyo eza na ndako ya mobali na yo mpo oya nango oyo epa mama mosantu mbala misatu mpo ete biloko wana otikala nango soki mobali na yo akufi babotola yango soki moke te nzambe wa mukubi alobi lisusu boye na mibeko nyonso alingi kopesa yo mama otali babisu nyonso yo mama landa esengeli olanda mibeko ya nzambe na mukubi mpo ete obika apurifie makila na yo babiju nyonso oyaki nango yango oyo olataki babiju ya ndenge na ndenge mama olati balion oyo motu ya lion oyebi ntina nango nzambe wa mukubi alobi ete balion oyo oza kolata lion adevoraka eske olingi lion adevore yo epekisami kolata babiju oyo eza na mitu ya banyama tete vilaine namonaki yango oyo tala nano eke elongi oyo ndenge ezali oyebi motu oyo oyebi ye te esoki mobali na akomi kotambola bitambola atambola makambo ebandi na nani na babiju oyo oza kolata ntango olati tete vilaine ndenge wana yo moko komi vilaine mobali na azomona kitoko oyo oza nango te akomi kotambola bitambola atambola bokeba na bilatalata tala cheval oyo biju oyo ya cheval oyo elingi koloba nini molimo ya servitude oyebi mosala oyo cheval asalaka ya komemaka bato eza pasi mama na yango nzambe wa mukubi alobi na vi na yo mobimba alingi komona lisusu na babiju oyo badesine mitu ya bato te badesine banyama te kaka biju oyo kolata loba bakomi badesine bafleur na yango mama nzambe wa mukubi asili kobikisa yo okende kaka kozwa biloko epai ya mobali na yo oyo kotika awa mobeko ya suka okozonga lisusu epai ya mobali na yo soki moke te okofanda awa na ndako oyo okozonga te pamba te kuna makambo eza minene mpo na sante na ye balabi nga na yebiki na batelevizio bazoba eza te na kisi mo te bokanga na ndimaka nga makambo nyonso nga alebi nga nte na baye mama Lipati kobima boye te ezela biso na kolwa Mosantu nayebisiki mwasi na mama nkengi toya kotala yo mpona kosenga bolimbisi na makambo nyonso ya mabe oyo elekaki na ndako na ngai ndenge bafingaki yo ndenge basosolaki yo
ndenge basambwisaki yo en tout cas mama esepelisi ngai te banda mokolo wana alalaka mpena pongi te alors lokoyo ozali mosaleli ya nzambe na nkombo ya nzambe olimbisa ngai olimbisa mpe bato wana o bazali envoûté na esprit ya satan yango mama nayeka mpona senga bolimbisi Bonjour Dieu. Tiens, vous avez la punition. N'ayez pas mon sang de vous à Bolimbisi. Eh. Donc après confession, alors faut quand même. N'ayez pas sang à Bolimbisi, pas Limbisanga. Il faut la punition. Tu vas venir battre Moussous, hein? Eh. Donc malgré le problème, il est qui n'a foyer, n'a bien posé la binoga bien mi balé. Là c'est avec Bolingo. Vous allez. Eh. Mais vraiment, ça c'est triste. Pour venir dans le baki, on a la famille nangai, on a la camarade nangai, so yini moshi nanga ngapi na yini yo. Donc on a moshi na to kabona gati na liwa. On a lingi moshi nanga mingi na goti kaete. Donc bino mbali muzito mona kabino kana ba pantalon. Vous êtes vérifier ba mbali muzito donc ngasi na bazaka na ba jipe na sia ba pantalon la bango. Mobali lokola yo. Moi si basala yo pona yo. Faut savoir se décider. Ce qu'on une décision, et c'est la demi-décision. C'est la décision entière. Donc, dès que vous avez la décision, oui, je suis dans la décision qui n'est pas avec moi. Si je n'ai pas de pouvoir les tiroirs. Donc, où est-ce qu'il y a une décision qui est en train de moi, si je suis ça ne te dit rien. J'ai dit, moi, si je suis il y a 2 mois, bientôt comme il y a 3 mois. Ça, c'est bien solo. Ah, oui, c'est qu'il y a un coup de tête. D'ailleurs, l'article que vous avez journal va parler, mais dans la journée, ça sera démenti. C'est ça le coup d'art. Ah, Téléma. Mobali a joué à décision, la mort. Ce qu'on décide, on décide. Ce qu'on le dit, tu pars. Chez moi, ici, on ne blague pas. Hein? Moi, si je suis sur la cananzambe, moi, je m'en fous de ces nzambe de Mokobi. Si je suis décidé d'Akunangai, on a décidé d'Yango Salema. En fait, tu vas te génuer pour une femme. Hein? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yo comme nzambe ba no fuka melaka yo. Hein? Depuis quand ça? Ba fuka melaka yo nzambe yo. Vous allez nzambe na ngai te ozalaki mpona koderange mosala na ngai te tika ngai nasala mosala na ngai papa sanza fukama. Qu'est-ce qu'il veut faire encore? ndenge bato mosusu azalaka soki abibi na ndako le amela kafe ameli kopa buzoba bato kola bango ça ce n'est pas possible. Papa Sanza, nzambe wa mukubi asili kondima. Merci Mama Santo. Pardon, bolimbi si osili kosenge pa Mama Santo. Ezalaki pasi mingi, choke pa nzambe. Pamba te soko fingi Mama Santo, elingi kolobo fingi nzambe wa mukubi ye moko. Ya solo. Kosambwisa oyo yo na famille wana mosusu. Bosambwisaki Mama Santo, nyonso makambo wana ebutaki pai na yo. Pamba te révélation ebimaki na ndako na yo ete. Kokotisaka n'importe qui na ndako na yo te. Po ndako wana ekomi ndako moko esante pamba te mama nkenya aza kofanda na ndako wana. Kasi ondimaki nzambe na yo soki moke te obebisaki mibeko. Na yango nzambe wa mokili alobi ete mapamboli nyonso apesaki yo esilaki kolongwa. Yango nzambe atisengi lisusu na yo ete na makambo nyonso osali ya mabe mpona kozongisa mapamboli nyonso mpona kondima mpenza bolimbisi na yo ya solosolo okofuta amende ya $500 epai ya Mama Mosanto. Yende mtu ayebi ndenge ya kusolola nzambe wa mokubi po ete bayeba ndenge bakosala. Mama Santo.
nakotelema mama. Papa esengeli ondima ke okofuta $500 ou bien kofuta te po nzambe wa mokubi ayeba. Maloba nyonso nzambe amokubi atindi nayoki oyo nkolo asengi na kosala yango nazokende mosala na poko tokutana mama nkengi nakopesa ye $500 po ya kopesa yo. Merci mama ndenge olimbisi ngai na ndenge olimbisi bato oyo basalaki yo mabe. Merci mingi mama. Kongwa mbala misato nzambe wa mokubi apambola nzela na yo na mosala na yo nyonso ya lelo. Merci mama botika na kombo ya Yesu. Chance mikolo kozwilanga babiju wana nyonso otekela ngai omoni vraiment naza na pasi awa tatukano ayaka mikolo nyonso kotungisa ngai nayebi te tata wana soki ndenge nini na age na ye azoluka kaka lobi mabele aza mwasi kitoko alingi kaka mabele soki mabele te nalukele mwasi aza lokola mabele nasali boye nabengaki poso te alingi poso te nabengi bedini aboyi alobi kaka mabele soki ye te nazongisa mbongo na yango nomoni babiju oyo nazwi otekelanga nyonso oyo teka nyonso yo moko omoni kaka eza biloko moko ya valeur teka nyonso kaka na ndenge oyo yebeli nayebi kokosa ngai te po mpasi wana eza ya biso nyonso te nazongisa mbongo na ye naluka ngo wapi omoni mwana mwasi oyo afandaki awa mwana mwasi oyo yoki tokutaki asa telemi te mwana mwasi wana nde babiju na ye oyo nazwi nyonso oyo babiju oyo po epekisami te banda kolata babiju oyo badesine mitu ya nyama to mitu ya bato nayeba biloko ya ndenge wana oyebike mwana mwasi kitoko ndenge wana mobali naza na sida révélation oti bobima namba wa ndenge osomoni wana yanga nayebi mobali ya mwana mwasi oyo nayebi ye très bien kasi eza na sida te mingamu nazoyebiso te banda mokolo nini nzambe nde azomona makambo nyonso ndenge ezali yo kotia tembe ate oyebi oyebi makila na ye nayebi mobali me yango te nzoto mpe ekosaka te okoyeba te oza médecin te po oyeba bomosoko oyo nakoteka ngo na teka kaka yo moko oyebi biloko oso oteka banakala te natekaka me omoni mikolo ekóma kaka ntango mosusu okómi nango boye osombaki eloko cher lero okokóma na zandu wana ekómi bakitisi lisusu bazoyeba ata valeur te bakitisa mingi te naza na ngambo monene nakosomba ngo kaka ntango mosusu nakozongisa kuna na zandu bateka lisusu ekómi lisusu oyo eza mbongo mingi mama nayebiki na kofuta ndiongo ya tato kanwa ine mbongo mosusu mpe kotikala wana po eza ebele eza biloko moko ya valeur biloko minene minene boye nakamwa nazokamwa mpona tata wana ndenge ozolobaki aza na maladi aza na sida nzambe apameli ye mpo mobulu eleki okende otambola ndenge wana yango tesali ebongo te napenda kosala marchand solo basombi na oyela opambo omoni papa yango wana tobengaki oyo awa na mpasi oyo tokoki te yango tolobaki tokabola yango nga biso na bino tala tosali baneve na makambo mona ekobonga nsima makambo ebebi mona makambo ekobonga nsima makambo ebebi yango wana nga namona ye nga abi te malamu tobenga bakambi boyo baza na molimo naye bayebi kobenga na satana makasi yango wana omoi natindaki mwana ayebisa yo ayebisa mpe papa molimo mandozi boya bino nyonso mpo na pasi ya boye tokoki lisusu te nayebi te nzambe soki mpe mabonde na biso azoyamba yango te nayebi te po omona baya likambo yango mpenza ebongi na yango mpenza ebongi ay ebebi lisusu papa nga kutu nalobaki nakambo maleki azokende na likambo nalobaki nga bitotikala biso kaka kobondela mpo tomoni kaka ke nzambe alenge biso te mpo ye moko kaka nzambe mpenza tobondeli tosali bajeune makambo nyonso ebongi malamu ebongi ye moko kaka moto abongisi bongo lobi na ntongo ye moko kaka lisusu abebisa oui nganga
ngala mo na ndenge mère obike totika wana c'est pas faut ibisa pasteur bien monde balobaka ke nzambe alalaka te mais nakani cette fois-ci na ndenge oyo esalamaki ke prière basali esimbi siko basali esimbi te donc nzambe alali na ye obi azoyoka nesu makambo mosusu te esili soit ake zando soki wapi bo azoka lisusu eloko moko te. Mais frère ozobani eza dangereux nzambe alalaka te nzambe akoki jamais kolala mais sikoyo makambo eza nde bino bato bolalaki c'est ça le problème bokoti na vene bobimi bozwi elonga boye bon lokwa tolongi toza na victoire bon tokroise maboko fete na fete bobosanaki eloko moko satan aza très malin ntango bino bokoti na vene bolongi ye akosepela na defete te ye pake akoti na vene na ndenge na ye asali carrément ndenge na ye aye acontre-attaqué ntango aye akuti bino na distraction bozofete bobosani nzambe asintroduire yango bozomona même ndenge toali osali programme na ndenge na yo satan na ye abaloli na ndenge na ye abouleversé osali programme aye abouleversé n'oubliez jamais nzambe aza alpha pe omega. Amen. Avant toute chose il faut kotia nzambe et après toute chose il faut koyeba ke ce qui olongaki c'est grâce à Dieu il faut prier sans cesse. Prier sans cesse parce que Satan aza toujours aux aguets azozela moi distraction moke akoti moi distraction moke akoti donc on a problème na bino soki lelo bandi oh non nzambe atiki biso nzambe abandonaka jamais bana na ye a bien invoqué moi akozala présent bo invokaki ayaki mais botikaki ko invoquer ye Satan akotaki c'est ça le problème ya bozomona awa bamemi bino bamemi na ngomba pour vous distraire. Sachez que l'église Nyonso, au bazotia combat Jésus de Nazareth, au premier planté, ils ont le coup. Bakoya le msuna Bible, bon a fungoli o azotanga yemoko yebian. C'est pourquoi c'est ok église. Après prière, ba verset wana zu kende pe nda kufungola Bible na yo, tanga yango zala l'esprit de discernement. Parce que ba mo profiter ya faiblesse wana obino bozaki na ba kumba ba tubi kumba les loki d'église à l'eau baloli okuna tout ça, ils ont distraire bato. Donc il faut prier sans cesse mes frères. Mais on va pas soumettre le problème nabino, toko sangana pasteur Mususu. En tout cas toko gêner pour Seigneur appeler cette solution. Oh frère, alléluia. Alléluia papa Mokambi. Mbote. En tout cas, tous agués sur le point de partir, tout sangana avec na sœur, na frère, na biso to kumisi nzambe juste na moi to kende. Yo pouye. C'est comme vraiment point nommé, tout partager parole du Seigneur. On a disposé de partager. Bodiko, yo les camions sont pas tous dans la disposé. Hein? Papa, où ils en ont quand quand même. Ma soeur, nda kwanza mbeza partout, même na mutema na omoko. Na lobi boye papa, na yo ya opona ko juger ngai te to koloba nini soki nini. Hein? Wa zamba na ngai. Donc boko ça les kamte c'est que ko tuna vie na ngai. Hein? Kaka Bible wana bozotanga nde mutu ezoba makambo nyonso wana soki mwasi na mobali batali il faut quand même koyeba ke moment nini nga na komborder mobali soki mwasi pe andimi to andimi te bon yo ya kote mobali na nga boye boye yo pe ondimi kaka bindimela kaka bine nyonso ka kondima dima makambo ngo ba koyebi so fo ndima kaka maso likambo Seigneur ba pesa ngona nu nini communiquer te ki na koya mukolo bozite tata nzamba la musibiso na makasi amata bikanda na yo na yo bosimba nzela boke ba pasteur na kanisi pe na église ba mibali bazali makambo nyonso ya malamu eza kuna soki okei na bango okokopesa bango mibali babala bango mobali bamoni kaka oyanga te na église epesa bato mibali pasteur s'il vous plaît hein moni mwasi na ngaza nalingi biloko wana te okolobisa bato bamobaba okotrouble bafoye ya bato babi oyo nzambe asakangisi mutu te akokokabola yango papa mais bino namoni bokomoya na kokabola makambo na kati ya ndako ozoyoka ye nzambe oyo nazoloba wana ntango apesaki nga sanza ntango nzambe asalaki sanza mpo na ngai akamataki yo mpe atie yo na mopanzi atielaki basi mibale ndenge nzambe asalaki adana agir mabe nakoyeba kokwesa nini nakolaliisa yo na makambo nyonso ozoloba wana na ndako opesi elembi boniko boni Maman, kimia Jésus Christ. Toko mabasoba papa na boyi te kimia ngapa na za mondimi na bi malamu ete na sambela kanzambe na bi papa boni boni ozako bimona boni e ama wana yo ako o mi yebi siko zali ese sengo na yebi siko zali o mi yebi te mwaso wapi o mwaso mwasi o mwasi yo
yo omiyebi ata te oyebi buzoba nyonso soki ngai lelo nazokovanda na bamakambo ya buzoba boye mpo ngami namemaki mwana na ndako ya nzambe na ndako ya nzambe buzoba na bango bakendaki komema ngai so epa mpe manga na kokoya na ndako te okinabisa bino sala tokende ozofiotola ndanga mwasi mwasi wapi mwasi o mwasi alobalanga kuna esiko bima tokende atako bazalaki tula atako bazalaki tula mibali basili nandimi nanga tikala kokoneba makambo na yo na bango parce que biloko ya boye na mobali na yo nzambe arevelaki mpo na ye namonaki ye okokanga mwana ye te donc libabengana na tata na to bambanda somo bapaster ningaki bositangana bamingi lokoazala mokumba epeseke souffle mingi naboyaka naza koprotege mokumba mpo abotala bakondition ma malamu po eza meilleur cadeau de l'année nalingi te azoba alobaka oke wapi Ça va, maman? Ah, nga songo kota kuna milongo kuzwa ngo. Kende. Na kwa kota zanda kuna ngati. Elo ko sobo Depuis sa zanda kuna. Kala mkono ndako ye. Bon, pasteur, prochainement. Frère Sanza, s'il te plaît. OK. Mawa penza mutako yiko koma boye amiyebi sute mayele CD na. Eza mawa mingi penza. Fakidia ya solo. Nzambe amukubia sali musala. Pena monki kolingo ya linganga zo linganga ikaka. Oyebi na biki na problem nemi wanazaki na mona tatukanwa. Na futi mbongo ya tatukanwa ikaka na babiju oyo mona mwaso di patia yaki nango wana. Na teki yango pe na futi ningo wana. Po ba menace moko papa na zaiko ya nango na ebite. Epi loko zaiko kamusanga na age na ye vraiment. Akolemba te. Nzambe amukubia za munene. Ebai papa kidi so na bengisi yo boye po ezali sengo mingi. Soki na longoli makambo ya tatu kanwa ye. Ndambo mbongo na tikalaki nango. Bebi ke tatu nani papa kidi osali singa mingi. Mabonza oyo ekoti na kati église oyo. Okoki kondima te. Papa kidi. Bandimi ndenge baye lisusu. Oyebi ke makambo za okendo sala le côté yo zayi kokendo te ya na beach wana. Et pas basi bazo changer bongo na beach. Nazo le kaka boye côté ya matongi wana na osu wana. Na yuki amara moko bana basi bazo ba lisolo yango kaka. Unga fuma ifuna kinenge pa ya mama santo kuna pa mama santo balibi makambo za bien. Mona mbali moko za iko ya côté ya kuna na beach mkomsuna de kati kuna ezala kili kambo basi ya beach balibi kuna ne vamtu bazo suila penza. Pa kuna nzamba bazo sala penza misala naye. Mama bandiko mona penza mabonzi zo kota penza oyo penza ya mingi papa. Usali musala. Merci mingi mama ndingo lobi. Ngana yepsako mama epai ngana kena goteya yo soko ye hotelele pimeno ta ndenga na teyaka tuma wondi makena zali na moteya zo goteya papa kidamona niti goteya ocho na yo lobi mama ngana teyaka mokolo muso mbena zo na teyi ba mama bazo kopimisa mai na miso kaka bongo ti surtout so ngana kumi goteya mabonza na nyati yango so mona bazo ko chambona ndenge moke ngana yepsaki bango ke mabonza ni bozo tela ngate bozo pesa ngate ni bozo pesa nzambe wamukubi mpo pesa bindu susu mingi c'est tout kama ba bijou wana bazolobela ngo mingi yali kama ba bijou ya mito ya nyama mutu ya mutu boy balobeli yango mingi babeza sembo penza c'est ça oye papa ki dia nazani sengo mingi pamba te mbongo wana siko ya ba bijou na mbongo ya mabonza na sangisi nyonso papa ki dia yebaka na ngoli ndango ya tatukani wa iwana mena tikali na mbongo na kusoma na ngolu pango Tusiko mama kumi na pedi kero pona yebi kina kozala na mwezi sika na ngamuko ona bana koyamba bandimi na ngai vraiment sali singa mingi papa nzamba mukubya kumisana merci mingi mama ngapi na zana likamwa wa yeso lobby comme na mona ke lobby za mosala mingi moyena de renzo yote mwasi na ngai ya mibali mama sanda na ya kubota ngo mena za ta ekate wana senge pa na yo sali sanga pona kubota mwasi na ngai mi papa kida yebi ki au pa nzamba mukubya lingaka te musali na ye azala na basi mibale epekisa mi makasi papa kidi mama mwasi wana pe ya mibali ezali pe yenza mwa mukumito pesi ngai po mwasi wa liboso azobota te yango na pesa inga mwasi wana tisi wato azobota na bana problem pe ezali te papa kidi anga pe na kubi koboya te na kopesa yo mbongo opesa yo mbongo na ko décevoir yo tozosala mosala na yo malamu kasi eloko moko ezali wana papa kidi omonde na lobi na mbongo wana na sina repartir yango ya lopango wana fe sombaka lopango oyo atatu wana pesi ekendeki mais sikoyo tokozwa mbongo mosusu mpo nayebisaki mona mwasi oli pati na makambo aza nango na ndako ya libala ifo akende kozwa biloko nyonso oyo ya valeur oyo eza na ndako ya mobali na ye aya nango awa
moi biloko wana soki yawa toteki yango nakozwa mbongo nakopesa yo mpo mwasi mabima na maternité eza problème te nazelaki yo kudu mpo omoni mpo akende obimisa biloko wana ye moko ekozala vraiment pasi mana mbokende bino mibale mpo aza mwasi mana mbokende bino mibale kobimisa biloko wana ndako ya mobali na ye boya nango likamute mama tokende kaka ye mpe banda lipati ye banda lobi wana na pokwa namonaki lisusu te tala ena na chambre nimsa osaba mabondeli tala ebokende siko mpo nzambe alobaki ke lelo nalobi biloko wana ezala oza biloko moko koumela te esika mwana mwasi alali papa akidi akoki kobeta porte te lokola ngai nalobaki benga ye okoti kaka ndenge wana soki omoni kasi nasala nini nini yango basi papa akidi yo ndenge tozoluka mbongo te yo tozoluka mbongo mpona makambo na ya mwasi na ngai nazoluka so mbongo ya mingi te nazoloba noke benga ye kokende ozosalelanga makambo nini wana courant donc yo tosali yango te papa kidi atikala na kolenga zala na sang-froid kobanga ndenge wana te ngamela namona te est ce que ngana namoni moto asa kufi ndenge wana nga namoni te papa kidi ebe question bazali te papa kidi zala na mokimi eza ngambo monene eza libo na biso te nga mpe nazobanga mais sikoyo ozwa nango mwa maîtrise moke ndenge nga mpe nazwi mpona boye papa kidi ayekozala mabe tika nde kolenga toza biso mibale tozonzo azali te akendeki matanga problème ezali wana il faut tolongola corps oyo na ndako na biso tokende kobwaka mo mosika toprofite na absence ya sonzo ya solo papa kidi papa kidi soko okenga na fungi na bino yo tokomi ekasi yo kote moto aza na singana kingo ndingo na yo tokangi yango mozobanga kwa nini papa kidi azalaki na atokini nga nayebi mpa na bino yakola bayeuta komi moto na ndako yozela ngai azala na mokidisa na motema lokola moto asali likambo te esala semblant papa kidia mi oza mobali ntongo mwasi yo epitisa motema ngai nakende na chambre kuna nazwa mbogo tokende kosomba dra soki tosombi dra na poko wana tolingilingi ye toke kobwaka yata na fulu oyo ya liboso kuna bato bakoyeba na bango teke eske biso toboni toboni mpe ye te maintenant tobwaka ye po soki azali kaka tokomangama zela kokima te papa kidia soki okimi nga mwana mpana kokima Oui, entrez. Frère. Oh, papa, pasteur, alléluia. Amen. Bon. Bien. Voilà. Merci. Oh, frère, nous avons médité parole du Seigneur. Là, vous avez quelques passages bibliques. Non, vraiment, Seigneur a commis ça. Bon. Madame, bonne nuit. Qui m'est allé? Bien. Maman Kengaza? Maman Kenga, mais il n'y a pas maman Santo. Ah, c'est que vous savez. Vous savez la grande. Donc, Tissikoyo, vous avez maman Santo. Mais pour la dobotique, c'est à l'objet. Ah bon? Oui. C'est à l'objet, c'est-à-dire? Pasteur. Donc, maman Santo, c'est au Canada, mon Santo, madame Santo. Nous avons mon ngaya, na poto. Na zoka ba magie.
donc magie nazwaki bacondition apesaki ngai esalaki nga somme nakimi poto na ye ana ndako nango baproblème ezalaki biloko ezobungapunga mpo apamba naletalinga bite mibeko apesi ngai kuna so navandika na kokufa nakimi na ye awa milimo mabe elandi ngai mpe kaka awa donc nazalaki mpenza tranquillité mpe du cœur eza te mais ntango mama mosantu azwaki ngai amemi ngai lingoma na bango asambeli ngai apesi nga mibeko nakoma na paix du cœur apesi na mibeko oui nakoma na paix du cœur donc vraiment nakoma délivré mpena 100%. donc yo moko okoki kosambela te mama mosantu asambelela yo nga nazali mosumuki mama mosantu na masumu te donc ye moto azali obligé habilité ya kosalelanga makambo nyonso wana donc disons ye aza intermédiaire entre yo na seigneur non mais pas pasteur azoloba bango pasteur nana expérience na ndako na nga moko tovandi tozosambela nga na mwasi na ngai na mama mosantu mbango message oyo te bankolo ezokitela ye mon frère ozomona c'est pas n'importe qui eza mwa mawa mingi en fait eza ignorance moto esala yo moko place wali wana il faut yeba que Jésus Christ ondimelaka premier jour ye wana aza kati na yo ye wana azosunga yo de temps en temps ye wana azodélivre yo ye wana azosauve yo kolukaka na bandako ya bato te lelo ke oluki awa donc lobi soki epa mwa mosantu esimbi te soki okwei balongo na mosala okolongoki epai mosusu c'est comme ça et après kuna mpe soki balongoli yo ainsi de suite eza komitungisa mitelengana pa pasteur mpona kuta na bato baluki epai na epai mele bakwei pa mosantu nayeta solution ezwami non solution eza epai na ye te eza kati na yo parce qu'ondimeli Jésus Christ c'est Jésus Christ seul qui sauve seul Jésus de Nazareth libère baza mibale te baza misato te donc okende wana eza kotelengana koluka bandako ya bato donc il faut kolukaka yo moko okota en contact na Jésus nao kolukaka intermédiaire te mama mosantu aza motu lokwa yo na ngai aza na masumu lokwa yo na ngai donc il faut pas croire à ce qu'elle vous dit mama mosantu mbala misato c'est des histoires à dormir debout mais Seigneur aza kati na yo luka ye yo moko tout comme yo pe par la foi oko prier le Seigneur a délivré bato mosusu a sauvé bato mondengeze je sais mais wapi mozana mosikoyo oza na mbara de choix basi mibale na kati ya ndako c'est un problème que yo moko okokorésoudre te pasteur osexika mingi ambara de choix mpona basi ngosila ko nzambe adélivre mpona ngai eza mama kengi oyo nzambe arévele mpona ngai oui mabele soki avandi mpona tona baprésence ya satan esprit satanique ekangi awa ah mais mon frère soki Seigneur apesi yo mwasi mama kengi yo moko ozosentir te que présence ya mabele ezogene oza vraiment en paix te et puis nzambe soki apesi faut pas kolobaka non aye ape satan aye apesa yo mwasi mosusu pembeni mpo atumisaka yo non mais mon frère ou tu crois ou tu ne crois pas ou tu crois en Dieu ou tu ne crois pas me calme eza te je pense que na cadre ya lisolo bon nayebi te surtout koki koaborder likambo vraiment en profondeur où il y a deux femmes na ndako pas de problème nazo koyoka yo te proposé na eza boye je crois ozolinga mama mabele alongo ya ndako atika yo calme na mama nkengi effectivement mais la solution est simple tout ça la solution oyo que nzambe akobimisa ye sans problème voilà alors tout ce que nous allons faire sala jeûne il y a 2 jours jeûne il y a 2 jours jeûne à 2 jours kolia na ndako na ote soki ngonga kolia ekoki kolia na ndako te komela na ndako te comme ça après 2 jours Seigneur a quoi agir kosenga na nzambe te ke non écoutez nzambe mwasi na nga na poni mama nkenge bengana mabele te mifungole epa na ye nzambe apesa solution na likambo eza kati ya ndako non a imposé liboko na ye mpe ekota libele en tout cas je suis parfaitement d'accord omona mama mabele akolongwa akotungisa yo te sans problème soki réellement eza nzambe moto arévélai que mama nkenge aza mwasi nao vraiment pas pasteur opesinga lumière merci beaucoup ben lokwa nazo continuer rendre visite na bafrère tokosambela comme ça tomitika maboko ya nzambe asunga yo asunga ngai mpe epai na oke bon tokobondela nakoyamba te nasi nalobi nakoyamba lisusu te mais bango nje na pole tona nasi nakomaki molimo esi ekendeki na londres eza lisusu awa te nakomi nanga kokende omoni yesu mpe azalaki kaka boye mokolo yesu amataki na lola mingi balobaki ete mwana nzambe tokosuka ndenge nini yesu alobaka na bayekoli na ye abi nafandi na bino mikolo ebele bozoyeba ngai
ngai te lera keneki moye balanda ezalaki te eza lokola ngai nafanda bino mingi boya tosanganaka na delivre bino bolingi te sikoyo nakomi kokende bokomi koya nga na kosala so misala wa te nazo voyage na ngai moto maladi akende luka place mosusu te nazo voyage nzambe asapekisi ngai nasala so misala ozokende wa nazo voyage nazokende londres te Londres oh depuis quand awa yo ozoyamba lisusu te siko tata wana ya munene yaka awa mbala na mbala wazaka mbamba mingi wana siko ye yo ozongisa ye bongo nazongisa ye te nasina lobike makambo nyonso esesili awa nakoteya nanga lisusu te awa na Londres yo na Londres kono uteya na langi nini yo na Londres ya yo anglais yo baevangeliste oyo bayaka awa balobaka ndenge nini basoka bainterprète bainterprète oyo ayaka namonaka na lunette awa papa kidia ye interprète ye nalobi noke papa kidia soke lobino bongo faut kosalaka attention mais tata wana ayaka awa il faut salaka attention puisque batata minene ndenge wana bango bato bakufaka na batension beko mema ngambo awa papa otima boko boye tata bato akufi problème na yo nani salaka attention ozoloba wana mosala yango mpe yango esesili lelo awa mwana asala susu eza te nyonso motu mpe aluki yango mosusu ezali yo mpo ozali koloba mingi mpo na ndako na yo mpo na lopango na yo lelo yango na nzambe atindi ngai naki nosala misala na ngai na mikili ya poto tata oyo olobelaka wana saza responsable monene awa na mboka oyo aza mutu moko te mpo ozali kosalela so aza mutu moko te oyo akoki koyaka awa na bamoi bato bamonaka ye azalaki mutu moko fo ayaka kaka na butu aza mokonzi munene ko na moi ake na télévision alobi aye awa afukami epuis depuis quand yo mwasi okende kotia maboko na mobali munene ndenge wana depuis quand mwasi aza permis ya koprêche te papa mibali yo kende koloba lokola Jean Baptiste race de vipère baministre babandi ozokoteya race de vipère trouve ça normal yo mibali munene ndenge wana ozotia bango maboko te molimo oyo oza nango ngai lokola naza mwasi naza na molimo wana te mpo nzambe atiaki nga mopepe te c'est ça otikali nsima te yo bandi koloba sikoyo ozokende ngai nazokende na ngai okende siko ngai natikala awa ofandaki na ngai ngoka molai papa oyebaki te oyebaki te ke ngai naza nani lelo natiki yo nakei mokolo aliwa mpe kozala kaka bongo ngai nakeye pa nzambe soki mosantu naza mama mosantu te nazali mama mosantu ça va mais lelo ngai nakoteya yo lelo yo tika na koderange ngakolobi kuna kena koyamba te komi sikoyo oteya ngai ozali mosantu soki mbala misato okufi nanu te bomengo okomi mosantu mbala misato etali yo nzambe ye moko azali mosantu mbala misato et c'est tout oyo wana ezali molimo ya mabe bino bozokende kobare banzela bato bakende epai ya yesu bino bato kola bino nzambe ye moko moto ezali mosantu epuis yo olongwe awa okende na angleterre okende koloba nyonso ekoleka maloba na ngai ekoleka te na mokolo ya suka bafamile ekozala batremblement de terre ekozala alo baanglais bandima ke liloba wana ezali ya yo révélation ete pai na ngai nzambe asololaki na motu te na ngai soko ngai nazokende te nazokende londres démocratie na mboka na bino soki bokoki yango bobakisanga mosapi mosusu awa nazokende nake londres te ozalaki na ngai moamoye bozotosanga malamu nakoteya bamindele bakondima yesu oyo alobaki maloba yango akufa ya 2000 ans yo oza nao na 50 ans te olobi eza maloba na yo batremblement de terre wana azali korefele ngo te bainondation tangaka bible bitumba oyo babuni na rwanda nayebisaka liboso te jamais te soki bitumba ekozala mokolo ya suka ezali yo moto olobaki yango so bible na yo tanga na Matthieu 24 tanga Marc 13 Luc 21 oui tala komona ngo liloba nzambe ezalaka na discussion ça c'est Jésus qui l'avait dit ce n'est pas toi ngana kondima yango te yo moni mpe mundele mosusu te anglais akende kondimaka yo moto olobaki yango yo kende te kende nakokende zuwa wana nde tosala bozali kobungisa milumu ya epai ya nzambe baangelu na baangelu mabale ezalaka te soki ozosala zuwa mpona nzokende sikoyo olingi otika ngai yo okende kuna bandaki tozala eloko moko otika ngai dans tout cela ozali mosantu mbala misato okokuta ngai na lola ngai okuta ngai na lola ngai ndenge nazokende londres liboso na okutanga mpe na lola ka ndenge eloko esalaka ngai pasi mingi soki eloko esalaka pasi soki eloko wana olobi te bato mosusu tomonaka awa bazoboma bato bazali koyiba bambongo kuma na télévision abomisi bato 2000 3000 ça ne fait rien nzambe alimbisaka epuis bato yande alimbisi yango na mokolo ya suka balimbisi ye ake likolo na bato mpe likolo ya bino bakende likolo nakokende bomengo ngai soki nakuti yo na likolo je dis seigneur je sors nabimi ngai nabimi
nakoyamba te makambo mosusu yango oyo kaka molimo yango ezakaka epai na ngai nzambe natindi yango na londres bandaka na bandeko likambo nini oyo azali bakidia nazoyamba te me fanda nani bon bato bazaka wana na couloir bamosusu bazondimela ngai te bamosusu bazondimela ngai bazoya kozwa mapamboli yango balobaka ya solo mpenza yesu mpe bayebaka ye te na mboka na ye neti ngai mpe ana zairi bato bayebaki ngai te me lokola nakomi kokende londres nde babandi koyebake tozalaki mpenza na mama mosantu ya solo ngai na ntango naza kovivre nakondima te bon ngai nake réunion na biso ya liba tozokomande statio mama kota azali kasi likambo nini kosonzo mamosantu mama na ye koyebisa oke ebemi ya lipate bakina omona ona place yo tobwakaki siko sekre ebanike biso atu tobomi te kasi siko papa likambo nini kasi obangisi nga na kobangisa bamonaki yango ifale bamona yango tobwakaki yango mpo bato bamona nini lisusu mama kasi ngai nayebi soki bayebi ke akufaki awa ngai nde ntango nayoki bato bakrie naki kotala te mama nakomi wana bato bake bamoni ebemi elongi ya lipate ebebi balobi ezali accident otango bamoni ndenge wana batie maboko na posi na ye bamoni adresse kautaki awa te adresse ya mobali na ye kasi papa kili ya problème na yo nini na nyonso wana ozolanda ozalaki kolandela yango mpona nini bino bakangaka bino kaka boye mama moto tovandi na ye mama nde pate vraiment azosalanga sosi moye eza te mama ntango bakende ebeme kuna mama bakomiki pate mobali na ye mpenza mawa kidia ozoloba na ngai ke mobali na ye mawa bakundi lipati elingi kolobaki yo okomaki ntina ndako mobali na ye mama nakomaki ti place baki okuna ezokotala ebeme lipate ndenge papa kidia yo oza mobali te kapaka te ngambo ndenge nazokende olandela epai nyonso mama ngai nalandelaki mpo lipate vraiment soko ngai nakanisi ndenge azalaki ezosalanga sosi mama namoni sikoyo bayebisaki ngai ke mwasi noko ya mibale ozwaka ye mpo ozalaka dirige ya chorale na groupe de priere epai bonaki kosambela mwana na azalaki na chorale na yo otie zemi na ndenge siko ozwa ye mwasi ya mibale na ndako na yo boye te donc awa lokola ozalaki komona lipati mwasi kitoko obandaki kotia ye motema yango wana okendeki kolandela ti makambo wana mpo nakoki kondima te likambo monene boye kondolandaka ti bongo mama yasala pasi te bayebi teke akufelaki awa nalobi mpo vraiment eloko papa kidia esili mpe lokola mpe eza bongo esili ngai mpe soki nabengaki yo awa mpo nakosala na ngai misala lisusu awa te omoni nazovoyage na ngai nazokende londres omoni molimo ya nzambe oyo nazalaki nango lokola nzambe asatini nga na londres deja molimo eza kuna na londres awa natikali boye yango nalobaki ke misala nyonso tozalaki kosala awa natiki yango omoni papa kidia ndenge tozalaki kosala wana obosana ke tozalaki kosala misala wana ngai na yo bosana oluka likambo mosusu ya kosala na mokili parce nga nakozala na bino lisusu te naboyi bamakambo nyonso wana zela napesa yo bon niveau zaire ezali awa bosala likambo oyo olingi kosala merci mingi mama na remercie yo mpe nalingi koloba boye mama nyonso mpe toza kosala mama nakosala lisu te natiki banzela wana nyonso natikala kobokola bana na ngai na ndama mbongo opesi ngai na débrouille mpo na famille na ngai nakosala lisu te merci mingi mama malamu papa kitokena dudu ozosila kasi kosila papa ya solo wana mwasi bozalaki na ye esalamiki akufa yo moto olingi yango te akufi esili bosana ye te to tokomi kopema ekomi kosila boye ya solo wana ndondo c'est difficile ngai na bosana lipati c'est très difficile azalaki on dirait mopanzi oyo nzambe alongolaki na nzoto na ngai mpo asala lipati c'est difficile nazomona kutu moyen aloba ezali te c'était un être cher pour moi lipati moyen abosana ezali te ça me fait très mal obosana ye te lokwa boye dudu bobotaka ntango
ndenge nanga bana boni bino botala na lipati ata mwana moko te bozomona pasi ya nini Mais justement pasi makasi nde yango wana nazalaki komilengela sans que nayebisa lipati asala voyage na Afrique du Sud akende otala badocteur na Afrique du Sud oyo abota. Mais hélas tiki ngai sa mwana c'est peinant. te au contraire ifale nde obosana ye dudu omoni lipati azali mwana suka na libota na bango azali mpe na ndeko te bakolo balelo keno dudu eye lokola mwasi na akufi zwa ndeko na yo me biso baninga na ye tozali dudu nalobi te ke aya mpo na boye me toza na biso oyo akoki koremplace lipati valablement mpo akoka kobokolelo bana oyo obota na libanda komona pasi te lipati nini ye accident nakende kozwango oyobi nzela nakenda kozwango mosa libala mobo tambola ti bake kotuto na mutuko oyo place batutaki ye lipati mindondo lipati azali irremplaçable même pas moins surtout par une amie à elle qui est mindondo ozalaki na ye sika nyonso tout ça mais ekopesanga mpasi makasi koleka soki na remplace yo ye par yo nakokosala yango te c'est pas possible ngasi nayebisi yo ya dudu nayebisi yo bana ngi nakendanga opesanga transport nakende nayeba bieke na pokwa na oya otika porte polele na oya non koya te nakoya dudu mpianga mbongo ya transport nakozala te nakokende na famille okende na famille osani nga na obina oyo ozela yango okende na famille nakozala masolo na famille peut-être nakoolala kuna donc koya na yo te pesanga mbongo ya transport nakende bosana ye dudu biso lokwa ozomona tala nanu nini ko dudu eloko nini yokomona pasi wana mpe na pokwa na koya kokanga porte nakozala te na koya Kasiala, kotsa moto le suivant. Alléluia. Amen. Mes condoléances, frère. Merci. Merci beaucoup. Bien, Ndeko, merci mingi na ba condoléances opesi ngai. Nasepelaki mingi na ndenge bino ba membre ya famille ya lipati osunungaki ngai na mokolo tekende otika lipati na lelite na ye ya suka baremerciement na nga oyo nayo koyebisa yo koyebisa bamembre nyonso bayebake ewuti sincèrement na motema na ngai mpenza ya solo yango wana etindi bango baremerciement kobosana yango te. Merci frère na ndenge olobi ndenge wana ngai nazali membre ya famille ya lipati te ngai nazali papa mosanto mbala moko papa mosanto mbala moko nzambo wa mokubi muto atini ngai epai na mpona baproblème yozwaki yango eloko nakomeli yo. Bon papa mpo ngai tosolola makambo nzambo mokubi atini ngai kanga miso tobondela mpe tokosolola na ndenge nzambo mokubi atini ngai kanga miso papa nzambo mokubi papa otini ngai epai ya papa toto tika te makambo nyonso nakolobela ye ayokango tika te message na yo epase tika te ngai moto nazali mwana na yo mosantu mbala moko lokola ngai nakomeli yawa azala na bondimi azala na boyami epai na ngai alo oui voilà alo ouais dis quoi maman merci mingi papa nazwi message na yo tika te nasosola liloba na yo epai na ye andima yango na motema boboto amen. Papa kamata biblia oyo fongola n'importe quelle place pesa ngai papa kobosana te kenga mpe nasambelaka papa kosambela ezali bakonzi nyonso basambelaka moto azali na mokili oyo ya nzambe soki osambelaka te okoki kosala mosala te okovivre na mokili oyo te. Les 10 commandements de Dieu
a donné ça pour qui? Les animaux qui sont à la forêt. Les animaux mangent toutes de la feuille. Les animaux circulent toutes de la forêt. Les animaux n'étudient pas. Il n'y a pas d'école pour les animaux entre eux. Les animaux mangent facile. Les animaux n'ont pas de doigts, qu'à 5 doigts. Les animaux ont 2 pattes comme ça. S'ils partent à la forêt, c'est seulement comme ça. Les animaux mangent bien. Les animaux dorment bien. Les animaux dorment sur la terre. Les animaux, la peau des animaux ne fait pas sortir la bobouille. Les animaux, toutes les feuilles qui sont à la forêt, les animaux mangent comme ils veulent. Matthieu 7, 7. Les hommes mangent difficilement. Les hommes étudient difficilement. Les hommes pour manger, ils font comme ça. Les hommes font sortir les nuages ici aux figures. Et les hommes font sortir les nuages aussi à hausse. Les nuages coulent. Les hommes souffrent. Les hommes pour aller manger comme les chiens. Aller jeter les graines pour faire sortir les hommes mangent. Les hommes qui sont intellectuels souffrent comme ça. Est-ce que les pénitions Dieu a donné seulement aux hommes ou bien aux les animaux? Les animaux, ce sont des animaux comme les autres. Amen. Frère, oyoki liloba ezali na Bible oyo komami na ye moko kolo wa moko ngai matuna komyango te oyoki ndinga lobeli yo papa sala mosala zwa mbongo kasi yeba ke nzambo moko bazali ikamna yelawa oyo nzambo moko bayebisi ngai oyebi na mwasi na akufaki mwasi na yo akufaki akendaki epai ya mama moko mama wana ayebisaki ye makambo moko yango wana esalaki mwasi na yo soni esali ye mawa azwi singa na kingo akufi epai ya mama wana yango wana nde eloko mwasi na yo akufaki. Est-ce que ozali na bapreuve na likambo oyo ozali koloba? Papa, epreuve na ngai nzambo amokubi aza koyebisa ngai nyonso nasali na ye lelo soko nalobi nzambo amokubi ndenge nini ayebisi ngai mpona wana nyonso makambo ezali epai na yo papa. Mwasi nga akufaki na accident. Papa ngai papa mosantu mbala moko moto nazali koyebisa yo navandi liboso na yo kozala na badute na maloba nzambe zala nde na bundimi na boyambi ya ngai moto navandi liboso na yo nyonso wana soko olingi oyeba na makambo oyo ya yo moko na kosala revelation na revelation na papa okopesa ngai $500 na koyebisa nyonso na kosakula nyonso na komitia yo mpe na esika kolo wa mokubi ati yo. Donc on a payé $500. $500 seulement. Oyebisa ngai tout ce qui s'est passé pona mwasi na ngai pe na nzoto na ngai oyebi quelque chose. Bondimi ezali pa na yo mpo olani loba papa mosantu mala moko. Kozala na badute kama nzambe papa zala na bondimi bakama nyonso tosalaka awa na mokili nzambe nde moto ametiaka biso na nzela na esika na biso tolingaka. Sawa. Kasiala? Yaka. Elema. Papa. Oui, papa. Kasiala okangela ngai mbutamuto yo. Otiaye na kashina bishawa. Papa oyebi te ngai nazali nani? Ngai nazali inspecteur judiciaire. Donc mutu ya loi, mutu ya kangaka bato, akamba justice ndenge monatala kango. En quelque sorte OPJ. Oyoki ngai? Frère, Kasiala. Jésus alobaki soko ke kote ya bato. Bandimile yo te popula makolo kete. Frère na yiko te ya yo. Eloba nzambe yo amokubi. O monango mabe ninga na sale pa na yo. Kolo na ngai. Mwana na yo akufaki na mokilo pona liloba na yo. Ndama nzambe te kamu lokola. Ngai mwana na yo mosanto. Kamu lokola. Kanga malokola mwana na yo kanga maki. Tikete nazala na kila pa nyonso bakomema ngai. Kamu lokola. Longa mikana nyonso za na poche na yo na mbongo. Ozala ba yibinga mbongo na ba poser tout ça. Allez, bimisa. Na mbongo.
nyonso eza na bapoche bimisa Tena hii. Lipati. Chéri Dudu. Ngai mwasi na yo Lipati. Natikeli yo lettre oyo oyebaka ngai nakufi na ngai mpo na mabe na yo. Nakendeki epai ya mama moko asambelaka alobi na ngai ke yo ozali na sida. Chérie. Chérie. Maza ponctuel, là, il est à sa prêter table. Félicitations. Alambika kagu onga lingaka. Vraiment. sanza place nyonso oyo ozali motema na oituta oya kaka awa epai na ngai biloko nazotiela oyo ya bolingo ya ngai na yo ozala wapi mwasi mosusu okoki kotala ye ata miso te kaka ngai yo okoki kozwa mwasi mosusu te andehor na ngai ngonga esi ekoki D. Continuez. Dans le but continuer, on a besoin de la psycho continuer. J'ai dit continuer, tu dis pour l'année. Au salini. De yo là qu'il est né, tout le monde a bien gagné la tête à faire. Est-ce que vous avez bien gagné yaki? Vous avez bien gagné dans la chambre. Vous savez ça dans le monde. La vie continue. Tala. Tu as dit que tu as dit que tu as solo mabé. Hein? Nazokomisa biloko mpona kolia. Je ne blague pas les gars. Dis, lia biloko, lia. Lia go, tu veux tu veux mabé lia, allez lia. Lia. Nabi lia. Tu veux biloko mabé allez lia. Tenez. Comment? Nabi lia. Qu'est-ce que c'est? Tamu sana. Poni. Ota. Nini ngona kombona. La surprendre ya zo tiela biloko la kata biloko lia. Bakisi, de biloko lia. Et reste boye pour ça batemo na ngai. Maman, ça, tu n'es pas là, c'est. Donc, ce que le monde a eu, c'est que avec un petit, après, on va casser la ligne, amour et ma casse. Je vois ça là, boy. Comment? Na comme les amis de la famille, la camarade, comme c'est quand on a yo, je vois ça là, besoin de boy. Pourquoi est-ce que je vais les sous? Oh, l'état pour moi, na yo. Yesu mawa bande ko pa mona na kana yete soki to mona ka yebo ibe mambangu to kamata kabisa biso bata la biso. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vois maman ko pangusa su maboko tika bebo ete alola ngoti. Tianyo so bali so. Nengo ko kozali wala. Komeka okota na chambre te. Kaka wala bima kende malembe. Et je compte jusqu'à 5 bima kende. 1 2 3 bima miso kanzando. Papa tika ko pete eto yako solika moto. Sekata bandeko.
okosala nini na kombo na yesu na ndako misere obino bokomona ya nini yango yo nzambe yo nde okei kendela soni mpona kobare kobima yango na esali mama na ngai yo bana bomwana akolakela mutu mabe ye mpe mutu masumu lisusu bakangi na lisumu akolakela mutu mabe osomoi mandokine bazalaka papa na ope mosusu courage oyo ozwi obengani ebima bima omoni nzambe ndenge alakisi yo soki banda kala vraiment nakumisi nzambe papa ozwa lokumu okosala mpe boye lero komona bandi bakobetela kokoko azwi ka linete wana ti oboko boye esili na papa bongake libela 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 mablaga para papa yo loba noka boye lero akoya omona mutu na oyo ngamona mona konolia sikoyo mpe zemi banda soki sanza nini yango ti lelo ebimaka te nyonso ti wana bunga kaka yazalaka na zemi obosana ke mwasi yango azalaka na zemi zemi yango mpe boye emonanaka kaka te akepe na sani yango akepe na sani yango ene mpona nini moto akoki kokóma boye ko bandeko epa oza mwasi mwana na ngai mpe ya mobali yo okovanda na mwasi mpenza te papa mama nazela mamundo na miso mpo yo moko ndimela asali makoki na ye oyo solution tosui oyo eza ya pamba te paster akuteya ngai awa na ndako te paster ateyi ngai nayoki ni makambo nyonso paster alobaki nasali jeune à 2 jours abiso saka jeune à 2 jours okozwa solution okomona nzambe mwasi oyo aponelaki yo mwasi yango ezali yo mabele ezali mama ote lelo ezali ngai lobi kuna susu likambo nini boye te na ngai nalobi ngai natie nzambe tembe te me nazoloba na ye nde conviction na ye wana ezala ya libela conviction wana ezala ya libela ya libela ko mama chéri ngai namoni nakowumela na ngai te ngai nakeleka nakende otatola likambo ya monene monene onga namoni eloko ngai nakotikela bino na kati ya ndako na bino boyokani bolingo tozonga kaka be na mangomba epai tozwaki batiso totika bilandela nakumisi nzambe alongoli ngai ebakatani ya likambo nazalaki nango esengo nake nango papa abotika na kimia ntango nyonso bobengaka makila ezumasiya ezingaka ndako na bino ezingaka ntango nyonso bo mama leki te omonana kaka te abokilokele malamu ça va ngapa ya ok kuna kutu mwa yo kutu oleka lobi te nazo oyo ozwi obengani ebima bima omoni nzambe ndenge alakisi yo soki banda kala vraiment nakumisi nzambe papa ozwa lokumu okosala mpe boye lero komona bandi bakobetela kokoko azwi ka linete wana ti oboko boye esili na papa bongake libela 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 mablaga para papa yo loba noka boye lero akoya omona mutu na oyo ngamona mona konolia sikoyo mpe zemi banda soki sanza nini yango ti lelo ebimaka te nyonso ti wana bunga kaka yazalaka na zemi obosana ke mwasi yango azalaka na zemi zemi yango mpe boye emonanaka kaka te akepe na sani yango akepe na sani yango ene mpona nini moto akoki kokóma boye ko bandeko epa oza mwasi mwana na ngai mpe ya mobali yo okovanda na mwasi mpenza te papa mama nazela mamundo na miso mpo yo moko ndimela asali makoki na ye oyo solution tosui oyo eza ya pamba te paster akuteya ngai awa na ndako te paster ateyi ngai nayoki ni makambo nyonso paster alobaki nasali jeune à 2 jours abiso saka jeune à 2 jours okozwa solution okomona nzambe mwasi oyo aponelaki yo ozwa lokumu mwasi yango ezali yo mabele ezali mama ote lelo ezali ngai lobi kuna susu likambo nini boye te na ngai nalobi ngai natie nzambe tembe te me nazoloba na ye nde conviction na ye wana ezala ya libela conviction wana ezala ya libela ya libela ko mama chéri ngai namoni nakowumela na ngai te ngai nakeleka nakende otatola likambo ya monene monene onga namoni eloko ngai nakotikela bino na kati ya ndako na bino boyokani bolingo tozonga kaka be na mangomba epai tozwaki batiso totika bilandela nakumisi nzambe alongoli ngai ebakatani ya likambo nazalaki nango esengo nake nango papa abotika na kimia ntango nyonso bobengaka makila ezumasiya ezingaka ndako na bino ezingaka ntango nyonso bo mama leki te omonana kaka te abokilokele malamu ça va ngapa ya ok kuna kutu mwa yo kutu oleka lobi te naoleka chéri nayebi kita bebisaki nabungaki nzela okofuta nga nanu nini
na oyo nyonso oyosalaki mpona oyo nyonso osalinga kobanda soki sanza boniki na kobunda kaka bapasi banini okofutanga mpenza eloko okomona ngo mpe okosepela ezala meilleur cadeau de l'année mais kalonga nalingi nde obongwana libela obongwana mpenza na nzambe libela otika kolanda makambo mpo avambo ozolanda wana po kado oyo okopesa ngai kosila te mais oyo wana kado oyo tokozala biso mbale tozala na esengo ti epai ya nzambe esengo wana ezala na biso kaka Oh, semaine. Oh. Bala. Oh. Yango libala na bino ekoma ya ba episode. Oh. Ya ba episode bino semaine. Kisi muna lelo makambo changer lobi makambo susu kuna makambo susu. Makambo changer ndini ngala zongi na ngai. Semeki ata yo moko. Bino mibali bozala kaka bolo. Ata kutu oso yebi no nzambe kaka misala mabe okotika te libala mobimba banda na kende na pema te. Ata mulimo nkutu ozobunda na kaka mikolo nyonso na milimo mabe nzoka nde sanga azongela makambo na ye oyo nyonso barevelaki yawa azongeli biloko na ye nyonso aka. Ngala ndako nazalaki kopema te. Na chambre okolala koyo okona na kwemba kelele bato bazolia basi bazoseka basi ya mindele. Okutuna mobali likambo nini na ndako ote yo makambo eza wana te kotala wana te ngabi nini nona biso tozaka biso mibale na ndako makambo ekomi nazomona na chambre eza yango te alingi naloba te mais semeki wana mpona yo efwisaka yango makambo moko ya pamba oyo oza mosantu soki mbala mibale yaya na yo mosantu mbala misato soki bosangisi okomi basantu mbala soki mitano bobengani bademo wana nyonso kasi te nakoka basantu bien sûr mais okomana na ndako wana ta mosusu ndenge tovandi wana moto okopesa yo mpe kanda okokopenga mwa moke osiliki na lelo wana nde satan mpe aprofitaka kokokota mpe na kati mpo asala misala na ye mais nyonso wana ifo mwasi na mobali mpe bozala na boyokani na ndako tozoyokana te nalobi tika misala mabe alingi kotika te bongo wana nga nafandaka wana nazosala mosala moko apunda yango wana nazongi na nga molimo ekolakisanga kaka mobali mosusu semeki ochange so mobali oyo uti okosala kuna eza adultere te yo moni yango eza likambo ya liseki adultere nini eloko nzambe moto alakisaki nzambe amokubi akosaka te nzambe basekaka ye te mokolo jugement dernier ekozala bino semeki ekozala terrible okomona suki wana omona ebimisi motoki suki wana mwasi na yo me ngai te ngai nazongaka kaka na ye kovanda bino na yaya na yo te wana akende epai ya mwasi na yo sikoyo zemi oyebisaki zemi wapi zemi semi ngai mbaki likambo ya zemi semeki songe panzani kao eloko tata wana makambo ne ya mabe wana azokontinue nango kaka mosala kaka kolimusalimisa makambo kaka ndenge wana azolinga na ye te babiloko ne wana esengaka ye kaka bato akopesa ngai te ozongiswe pa molebe ondima nani oui kota écoute bonjour Doudou Oli sango boni c'est vrai vandako bonjour frère bonjour vous cherchez nini oyebi yango nalakisi yo nakomomela te ata obumela te ovandi kaka mwa moke te oyebi pa bato ifo ovanda semeki yena oyebi ye te ngamu nayebi nini kaka yo mikolo ebele ya dudu na apesi yo adresse na moi na ndako moni mwasi na ye otala ngai namonaki awa te ayaki awa oyebi mwana mwasi semeki oyebi mwana mwasi moko apembe ayaki awa mwasi moko aza kitoko nakobise kaka me aza kaka kitoko ayaki awa mwasi nde bazalaki awa lokola bato bayake mingi afe nayebi te kosala ntango mosusu oyo ye kasi te azalaki awa ah bon oyebeki te mwasi no yaka oui afandaka soki 2 ou 3 jours mais après comment on avait appelé lisusu te cette femme là oui une femme très gentille là osekaseka
Mon frère, monsieur. Autant me la regarde la photo de la poche. Nous sommes à les sociétés. Pourquoi? Parce que. C'est un coup faki. Oui. Moi, saute. Depuis quand? L'âme se repose en paix. Une semaine et demie. Il y a solo. Abeli. Non, accident. Pareil. Aïe. Ce n'est qu'une belle pour la capille au Yakitoko. Magabini yote sana. Sando. Et magabini c'est que dans sa ligona. Ata batia kisi mama batia mbele kisi kaka boye mutino sa somona. Ki baba telinga le sora ka musinga. Oh ngai. Makambo utiko sana pesa soni ko mama. Ayo pona nga. Pona ngai. Toma mikona zo yamba te ha. Oni museke na ona Londres papa. Ah on a tika likabo. Non, naye. Zo yamba lisusu te. Maman poto solamuke. Bata masolo ngo moni yande nazali kosalela nzambe awa ezalaki likambo mosusu mesikoyo na kosala mosala ondeni message se kitaki pa nzambe wa mokubi ya levite nasala su mosala awa te nazo voyage kutu nauti makambo ba démarche na yako na voyage dente non naye mpona lisolo ya mwana mwasi oyo nayebi ke nasalisaka bato nazali kosalisa bato ata na bafoto bazali kotinda bafoto awa nazosala makambo me pour le moment wana okoyeba mwana mwasi wana c'est que tu me dis mon Zambé ezalaki peut-être na wali ko yo mzoi bati mwana mwasi avanda kia wa 2 jours toi oyo hebu mwana mwasi te afanda kia bate je ne sais pas peut-être la fait bati balika kembele bon monsieur peut-être ça une confusion mais moi si on a ozali kokanisa mwana mwasi osengele te non maman monsieur naye mpo nayebisa bino ke mwana mwasi oyo akufaki awa na ndako na bino azalaki pendu awa na ndako na bino j'ai toutes les preuves papa soki outi na yo wapi papa parce que koluka te oyo kosala mabe na ndako oyo lokola ngai nde molimo ya nzambe nasala tindi na Londres papa na moto akufa na kati ya ndako oyo ya solo wana mobali na yo reconnaître alekaki amonaki mwana mwasi oyo awa ezalaki 2 jours ou 3 puis après amonaka ye lisusu non en tout cas ndeko na yo en tout cas mutu ye ndeko na nga azalaka awa te akolobela okoni boli oreconnaître yeke azalaka awa te autile koboma libala sikoyo ya koyeba makambo ozoleka na ndako monsieur écoutez okobima na balabala awa likambo nene boyeke mutu akufaki awa otuni likambo yango tuna na parcelle wana numéro 55 siku mutu akufaki en tout cas mutu akufaki te en tout cas sobokomi kolukanga makambo bana boyoki eglise na nga bato bazoyaka mingi tika kata nzambe abengana ke na mikili mosusu bana boyoki bato bazoya mingi na ndako nzambe bazozwa lobiko bino nyonso bokomi kolukela makambo ya pas eu mort donc okufa na kati ya ndako papa moni yango likambo moke ozo koreconnaître te ke mwana mwasi oyo alekaki awa tokokosa mpo na nini soki alekaki awa bon alors moi j'ai toutes les preuves mpona yebisa bino ke mwana mwasi oyo aliaki awa et que cependant awa atiaki singa na ndako awa oui j'ai toutes les preuves munene ndenge wana mutu ase pendre na ndako ya mutu munene kokogomba mate ah bon alors kini koluka bapreuve ne pas émission bon attendez kisiala yaka na papa wana kabaka te likambo kakokosela nga boye awa tika ye wana mais église eza yo nazalaki mosala epai na yo mama naza na bana 10 nga nanyokwama boye mama 2 jours na kati ya kasu nalie te mama nazaka boye mama yo moko ndima kaka ete kama esalami te mama bo nga nanyokwama boye mama nangotika bana na nani patron mama ndima kaka esali voilà monsieur mama oyo eboli mutu oyo azali escroc aye na ndako na ngai yakawa kisiala yakawa awuti na ndako na ye aye epai na ngai na bureau mpona koyebisa ngai ke nazali na bapreuve nyonso mwasi na akufaki na ndenge nini mais il faut pesa ngai $500
naza na bapreuve nyonso abetelinga lisolo nyonso tout. J'ai même attrapé avant akota na kasho mokanda mwasi nanga akomaki lipati. Mama oyo mwasi na yo ayebisi yo. Monsieur, patron eza ya solo patron ayebisa likambo ndenge ezalaki mwana mwasi wana yaki awa pa ya mama ayebisaki ye makambo ya mwana mwasi ne akende kokufa na kati ya chambre wana kufaki ya mama patron mokolo yango oyo ozalaki te mokolo okendaki matama selma. Voilà. Donc mbuta mutu oyo na kati ya bapoche na ye tudepouye atie mikanda nyonso sous prétexte bako azalaki na mbongo na poche abimisi mokanda ya mwasi nanga lipati écriture na ye nakendaki epai ya mama moko mpo asalisa ngai tozalaki na baproblème ya kobota c'est vrai nazalaki komilengela mpo natinde na Afrique du Sud sans que mwasi nanga lipati ayeba ayaki awa dans l'espoir que akotrouve solution ya libota na ye mais hélas mama aye koyebisa ye ke ngai mobali na ye mobali ya lipati nazali na sida yango wana lipati atikali ngai ndoto oyo lokola maladi wana ebikisaka te nakufi na ngai. Maman, monsieur. Omoni bakabolo kota. Omoni sikoyo. Napekisaka yote. Omoni hein. Non. Je vais vous arrêter dans le cadre de l'association des malfaiteurs Oza Kusala Awana Doudou. Parce que vous avez ma belle nyonso maman oyo azali kosala mais vous avez dévoilé yango te. Donc je suis obligé nakanga bino pour que nous témoignions kuna. Je suis désolé. Maman, pardon. Nazina lobe la vérité. Bon, maman, ça va. Maman, tous les cas. Ok. Kasi bene la moli mona na ya donc reka mutu telema. Ah? Allez. Even de la porte. Maman. Vous allez témoigner. Que nous témoigner kuna. Tokei na tribunal. Vous les par ici. Tokei. Nana dalaka nanga ndako bala Doudou. Par là. Papa Tokei. Monsieur. Tokei. Yo mobile na ye. Ya mama oyo. Yaka Tokei. Allez, yaka Tokei ne pas. Ok, là nana mbo wana ngana zo yana. Oui. Papa ngana mutia attention kwa. Tokei. Allons-y. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana.